dans le Seigneur, mbote na bino nyonso partout dans le monde entier, oyo bozali kolanda vérité ou réalité dans l'église. Et c'est vraiment zali na édition na biso ya sika, ndenge kaka bomoni wana ezali titré tozali kolobela évangile du social ou du royaume. Comme d'habitude lelo tozana kati ya chantier toyo kokuta na homme de Dieu oyo azana droite na ngai kombo na ye pasteur Papi Bonginda. Ensemble nena ye toko lobela sujet na biso, je crois bien ndenge andimi biso vérité ou réalité to approcher abongami po biso to bekisaka te to ko pompe ba question na mission kaka moko ya ko kundola vérité. Pourquoi tozali kolobela évangile du social ou du royaume? Lelo ndenge bakinoa balobaka mbutu confusion ekotina maloba ya nzambe na kati ya bamangomba. Batu mususu baza pour ba message ya prospérité, ba mususu balobi non esengeli to te ya Yesu to tambula na mapapa mitu keza pona ba païen. Voilà pourquoi pasteur Papi, question ya liboso pona koyamba bandeko na Angola, na Afrique du Sud, na France, na sujet na biso pesa biso na no compréhension nini oyo za na yango pasteur, conformément na maloba na nzambe tango tozolobela évangile na ba momoko clé, conformément na maloba na nzambe nini tokoki ko retenir tango tozolobela évangile avant tokota na différence oyo ezali entre social na royaume. Nzambe ya pambola yo ndeko Fortune pe na pamboli bandeko nyonso tu baza kolanda biso de partout. Souci na biso ezali te ke to critiquer bato, mais souci na biso ezali to porter éclaircissement afin que bana na Nzambe bateyama pe bayeba bosolo. Oyebi eloko bazali kobenga évangile ezali liboso message, ezali sango. Sango wana eyaka pona kopesa batu mayele avertissement te kopesa batu likanisi par rapport ya ndenge Nzambe alingi batu bazala. Eloko toza kobenga évangile euti d'abord mosika parce que tomoni ekenda ebandeli ya mokili so totangi na livre ya Genèse chapitre 1 okomona Nzambe akelaki mutu apesi mutu ba condition de vie ya malamu eloko esengelaki eloko ezalaki malamu epa na Nzambe asalaki ke mutu azala na communion na ye bomoko ezalaki entre moto na Nzambe parce que la Bible dit chaque soir Dieu venait rencontrer l'homme à l'Éden et na tango moko Bible koyebisa biso l'homme a décidé volontairement de rompre avec Dieu. Ndebongo lisumu ekoti pe liwe ekokota. Tango lisumu ekoti pe liwe ye mutu akaboni na Nzambe. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Yesu Masia nda ye kokufa siko na ekulusu pona komemela biso bomoi o tobungisaki na kati na Eden. Donc tant tozali koloba évangile ezali message ya sango malamu koyebisa batu eke lisumu ezali lisusu na esika te po liwa pe ezali lisusu na esika te po ete Yesu asa akufeli biso na ekulusu. Yango nde évangile pe sango malamu. Donc pona ko résumer na maloba na yo pasteur pona ko sunga bandeko bazolanda biso évangile otangi kaka kombo ya mutu moko Yesu. Donc tango tozolobela évangile conformément na maloba na Nzambe tozomona kaka Yesu, c'est ça? Tango tozakoloba évangile tokoki komona otangi kaka kombo ya Yesu. Évangile ezali à la personne de Jésus parce que la Bible dit il y a sur la terre, sous la terre, dans les cieux aucun nom oyo epesamelaki biso po ete tozala guéri kaka kombo ya Yesu Masia. Yango évangile nyonso tu ya malamu ekotourne tout autour ya personne ya Jésus. Évangile eke libanda ya Yesu ezali lisusu évangile te. Évangile oyo ekei libanda ya Yesu ezali lisusu évangile te. Vraiment nayebi ke édition ya lelo ekozala terrible po ba question nyonso to lokoti na nkuku to kobimisa yango pona ko pompe yango pasteur Papi Bonginda oyo azwi risque ya koya koleka na vérité ou réalité. Pasteur biso tozalaka clair lelo bino basali ya Nzambe nazo répéter terme wana po yango nde bakinoa baza kolobaka na kati ya cité babaye makambo ya kosambela po bino ba pasteur bolekisi bomemi mbutu na makambo ya Nzambe lelo na kati ya mangomba bokomi kaka kote ya batu biloko mokili. Expliquez biso nanu Nengo lobi bien évangile ya Yesu Masia. Sujet na biso ezali évangile du social ou du royaume. Est-ce que nakati église côté ya
prospérité, mariage, élévation d'après le pasteur. Eza mabeto malam. Bien-aimé, nakoyebisa yo na mukuse est que la vie que l'homme avait au début dans le jardin Éden est plus puissant et plus fort et plus précieux que les mariages. Si c'était seulement pour les mariages, si c'était seulement pour la bénédiction, je crois qu'il y a la utilité. Parce que Nzambe na Eden asa bongisela ki moto esika ki avant dans la kimia. Mais le problème que l'homme avait à l'Éden, c'était le problème du péché. À l'Éden, l'homme avait la maladie du péché. Yango za komona tant toza komema évangile l'église, nous apportons un message oyo komema mutu na repentance, oyo komema mutu na réconciliation na ye na Nzambe. Toko ko porter message mususu te. Donc le côté ya mariage, côté ya musala, ce n'est pas mauvais. Parce que la Bible dit tout évangile est évangile. Mais pour la mutu abika, et Seigneur n'a pas dit memelaye évangile, on ko faire réfléchir na péché et puis on ko sikolaye, on ko memaye na sanctification afin que ye aye ba ko bongisa boyo kalinaye na Nzambe. Merci beaucoup afin que aye ba ko bongisa bomo inaye na Nzambe. Pesa biso siko pasteur. Différence nini ezali entre évangile ya royaume na ya social. Bien aimé, vous outi ko lobake ko te aliba les ama bete piège aliboso yangwana différence nini eza entre évangile ya royaume na ya social. Pour tout à l'heure outi ko lobake ko te aliba les ama bete. Bien aimé, vous savez, on ne peut pas séparer du social à la vie de l'homme. Parce que ce qui est social est inaliénable à l'homme. C'est-à-dire on ne peut pas séparer du social à l'homme. Parce que lorsque nous parlons du social, tant que nous avons la social, tout ce qui est nécessaire de l'homme pour vivre. Libala ezana kati, musala ezana kati, kolia ezana kati, allocation familiale, kotanga ezana kati. Mais ce sont des problèmes qui touchent juste l'homme extérieur yamutu. Parce que l'homme a trois dimensions. L'homme est tripartite. L'homme est le corps, l'homme est l'âme, l'homme est esprit. Alors, tant que nous avons évangile social, tant que nous avons parlé social, nous avons résoudre seulement les problèmes les libanda ya nzoto ya mutu. Mais, l'isumu ezali likambo ezali na kati ya nzoto ya mutu. Parce que l'isumu, enfin, ils ont touché l'âme et l'esprit. Voilà pourquoi tant que nous avons parlé sur le social. Tout ça comme on a seulement biloko oyo eza ko attirer apparence ya mutu vers les banda. Tout ça comme on a seulement biloko eza comme ma pension ya mutu na ba plaisir o ezali ya mokili ya libanda. Ba besoin to ko limiter yango te, to ko pe ko kabola yango te. Mais à ce qui concerne l'évangile, l'évangile doit aller au-delà ya corps, au-delà ya chair. L'évangile doit aller jusqu'à pénétrer l'âme et l'esprit. Vous comprenez? Alors pour notre même évangile et pénétrer âme et esprit, il faut que l'évangile du royaume. Évangile du royaume, évangile où ils ko convaincre mutu na lisumu. Mutu aye ba ko tika lisumu, mutu aye ba ko landa nzambe, mutu aye ba ko bongisa relation na nzambe. Mais lorsque nous prêchons du social, bien aimé, ils ko cadrer toujours tout autour na makambo eza libanda. Yango, ceux qui mutu akufi lelo social wana kokende na yango wapi akokende nango nulle part. Donc lelo soki batei mutu libala e kazu libala et que soki lelo akufi kayambaki yesu te libala ne ko servir ye na eloko te. Donc voilà pourquoi l'église véritable de Jésus, il faut être ya évangile du royaume, évangile ya repentance, évangile ya sanctification, l'évangile qui condamne les péchés. Yango za komona lelo ba église ebele baza côté ya social parce que la Bible dit baza ko se cadrer na prophétie à temps de la fin. La Bible dit dans les derniers jours, les gens abandonneront la sainte doctrine, ils s'attacheront aux doctrines des démons, ils s'attacheront aux fables. Batu bakolinga koyoka oezo sepelisa bango. Alors évangile du social, eza évangile eza ko sepelisa batu lelo, eza ko sala esengo. Alors que Nzambe aza kolinga kozwa esengo na bomo ina mutu soki mutu mi petoli pe mutu ami bongisami pona kolanda ye. Yango zo mona likama munene eza lelo na église na biso yango wana. Vraiment likambo ya munene na kati ya mangoma na biso yango wana. Pasteur Oza Motei zala clair bana nzambe bazolanda yo na kati émission na biso olobi toyoki yo bisika nyonso babengisaka yo okende koteya message nini omemaka?
Bien aimé, ngai soki ba bengi ngai na kende côté ya tozana message mususu te, nous pouvons lire quelque chose dans le livre à Luc. Dans Luc chapitre 24 à partir du verset 45, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci: alors il leur ouvrit l'esprit pour entendre les Écritures et il leur dit: il est ainsi écrit et ainsi il fallait que le Christ souffre et qu'il ressuscite des morts le troisième jour, et qu'en prêchant à son nom la repentance et la rémission du péché parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Bien aimé, passage oyo totangi Yesu tanga sekui amimoni samaki na bayekoli na ye à plusieurs fois. Alors dernière apparition na ye po amata akende tanga kutani na bayekoli na ye a comprenaki ke bayekoli na ye bazalaki na ko demeurer na kati ya aveuglement, bazalaki na ko demeurer na kati ya murmure. Soko tangi na version lui second okomona Bible eza ko bake il les a ouvert les yeux afin de comprendre les Écritures. Ozo comprendre Yesu ayaki ko comprendre que non ce qui na tiki bato oboye oyebi tango Yesu azalaki na bon moyi Pierre a manifesté qui déjà satisfaction ya mabe ayebisaki Yesu ndenge biso tolandi yo tokozwa nini. Donc quelque part bayekoli na Yesu bazalaki nanu attaché à ce qui concerne les social. Voilà pourquoi Yesu amonaki ke akoki kokende boye te, il faut résoudre nos problèmes yango. La Bible dit il les a ouvert les yeux en fait de comprendre les Écritures. Et la Bible nous dit dans verset 48, l'évangile des pardons, de la repentance sera prêché partout dans les nations. Bien aimé, on ne peut pas prêcher autre évangile. Mosal Nanzambe, oh, surtout azali ya solo. N'attend de la fin, il faut amema sango ya pardon paix à repentance du péché. Ngai soki ba benga ko kende côté ya bien aimé, je peux vous prêcher, recevez, c'est bon. Na ko côté ya yo zwa voyage ezali malam, mais voyage ne ko memo na lola te. Na ko côté ya yo kangola mazala mutu et non la ke ezali malam, mais bien aimé ko koma mutu et non la ke mais okeli felona mutu non la ke na yo. Mais soki ngai na ke côté na te ka batu la repentance et le pardon du péché. Yango ne ko pesa mutu accès pour na kokota na lola. La repentance, yango ne mutekopesa mutu accès pour na kokota na lola. Mais pasteur, na yebite permettre ngai peut-être pour na lobi bien peut-être ministère zana no kie na no komi na ba plainte yango zo condamner kokoyi koteya libala kaka te. Premièrement, pourquoi? Parce que ngana sepelaka na ba initiative oyo ba père ya réveil ya mboka na biso ba memeli biso lokola évêque Pascal Mukuna. Une fois ngamo na bandai kolanda ye alobi mama iza normalité uya yuban makaruni exécuter bamona kayangu kaka na télévision na ba film mindele mokolo nini mama bango pe bakuliana munoko na bango baye baguna bango na bia lokwana boni latina moto mutu nyoso ya kanga mumbongo ya mobali na yo musala ya bana na yo moto na nzambe tumba ye. Pasteur, na Congo tozo souffrir genre évangile oyo yozo memela biso ozo mona teke romema ba chrétien na pauvreté. Pourquoi pas exemple na uti ko pesa bino nyonso ba pasteur bo mekanan ko régler problème o ezali social bongo via batu peut-être pe ko sambele rozala malamu. Bien aimé Fortune, makambo naza ko yebiso naza ko parler ngo a conséquent. Yamboye ke tozonga na nzela ya kotatula sango malamu na ndenge ya bosolo boye. Biso pe tozaki na ba mangomba na to bandai ko teya makambo wana. Je suis passé, je sais ce que je suis en train de dire. Par la cupidité. C'était la cupidité de pousser biso. Bien aimé, l'évangile du social c'est commerciable. Lorsque tu prêches les mariages, vous avez prêché le voyage. C'est commerciable. Tant que tu as fin propre quelque chose. Parce que l'évangile du pardon et de la repentance, ça donne gratuitement, bien aimé. La Bible dit vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Mais l'évangile il y a social, bien aimé. L'évangile il y a commerce. Et ce qu'il y a offrande du songolo et ce qu'il y a offrande du pakala. Permettez, pasteur, exemple na uti ko pesa évêque Pascal Mukuna. Eza normalité ba famille mususu pasteur
ti année aussi la exécuter macaroni na ndako na bango ekota te ba genre ya ba famille wana bazana besoin vraiment que vie sociale na bango changer mais comment batu bakoyeba ke noto ndimela Yesu ya solo bien aimé natango Jésus na banza makamba vie sociale ezalaki. Mais Jésus n'a pas résolu les problèmes. Pourquoi nous avons fait ça exemple ya évêque parce que yo c'est comme si osa contre évangile ya social malgré ne bandeli ozalaki na mo équilibre ezala clair pasteur. Bien aimé ce que moni na quatre église wana on vous prêche que du social, on vous prêche que de la délivrance des combats, c'est comme si bandoki ba comment autorité le na biso ba na nzambe. Sachez que cette église là n'a pas la vie. N'a pas la vie. Bien aimé, natango ya Yesu Masia. Mais il y avait des gens pauvres au Bazalaki. Jésus n'a pas terminé le problème, il y a pauvreté à Batunio surtout. Mais Jésus a donné quelque chose qui est plus important que le pain. Jésus nous a donné la vie que nous avons perdue dans Éden. C'est ça ce que Jésus est venu faire. Même Nathan a apôtre. Mukolomoko na mukanda ya sokto tangi na mukanda acte des apôtres. Balingaki ba memape Pierre, acte des apôtres chapitre 6 à partir du verset 1er. La Bible dit mukolomoko ba ko soumettre na Paul, na Pierre. Problème moko e bana ko se passer na entourage babi non au monde que toza na lisanga boye bazo kabula mapa ba mama mususa ba veuve bazo zoate bazo kabula masanga bazo zoate bazo kabula kisi bazo zoate au monde na likambo il faut te vendre la yango. On a voulu dever Pierre na ministère ya parole de vie na ministère ya mapa. Mais qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre a dit non tokoki te kotika évangile ya parole de vie pour to banda ko kabula ba mapa. To ponande ba o baza disposé ba kabula ka mapa mais biso to tika na ministère ya parole. Bien aimé, au temps de la fin où nous sommes, les gens ba serviteurs o bazali employés par des hommes parce que nzambe temta ponaki batu nde ba ponaki batu wana. Il y a des serviteurs employés par des hommes parce que batu bazana posa ba yoka ba message moko bango ba mitiami pona ba pesa bango message wana. Mais des serviteurs du royaume o batiami pa na nzambe ba kokite ko devait le ministère de la parole pour ba kota na kata ministère ya distribution ya mapa. Ce qu'on moni na quatre églises, bazako prêcher toujours. Bien aimé, l'évangile est complet. Si aujourd'hui tu t'es liba les âmes abêtes, tu côté yango. Mais ce qui église est comme à côté ya liba, à côté ya moussala, à côté ya prospérité. Mais les fonds. Mais faut to bête lango c'était pour ba vie à batoué changer. Bien aimé, au tambo na Kinshasa à Mobimba, au tamboli na dimanche. Ba message au yoko yoko ezaka destruction des hôtels. Ba message oyo ko yoka ezaka non la tête non la quai. Ba message oyo ko yoka ezaka ko pambola mais peu des églises bien aimées oyo ko kendo ko yoka baza ko dénoncer des péchés. Lorsque l'église ne parvient plus à dénoncer les péchés, cette église est appelée à déchoir. Cette église est appelée à disparaître. Et lorsque le Christ viendra bien aimé, à quoi que l'église est prospérité, le Christ lorsqu'il viendra, à quoi que soit bateau ba pambola mingte, mais à quoi que soit bateau bazali conformément à malobanae. Tout le monde na kati ya Bible bateau nzamba pambolaka. Bateau nzamba pambolaka. Bazalaka. Deuxième exemple il y a Lazare, les riches et les pauvres Lazare. Riche Lazare qui sont socialement équipés. Mais le jour final, il y a mukolo ya kufa na bango, ne destiné na bango et ba kozala tracé. Bien aimé, au évangile du social, évangile de la bénédiction, c'est bon. Ça peut nous servir pendant que nous sommes vivants. Et lorsque tu vas mourir, qu'est-ce que le social va faire pour toi? Lorsque tu vas mourir, tu seras en face, il y a une vie éternelle. Oh, yo, bengami pona, oh, vivre éternellement, parce que l'homme a esprit éternel. On peut passer l'éternité, soit en enfer, soit dans le royaume des cieux. Permettez, pasteur, donc, pona yo, to bonne la te pona libala, to bonne la te pona mutuka, to bonne la te pona mapango. La Bible nous dit ceci. Dieu sait de quoi nous avons besoin avant même de prier. Et la Bible nous dit dans le livre de 3 Jean, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Bien aimé, toutes ces choses qu'on est en train de prêcher dans les églises, Dieu nous a Dieu déjà a sa paix en bandakala. Non, après ça que pour les loyaux ba païens bazo prospérer go les gabiso ba nanzambe. Mais oui, bazo tonga ba flat minene. Ozan a raison et que ba païens ba prospérer ko les gabiso ba nanzambe parce que c'est temps ici appartient aux païens. Ce temps ici appartient au diable. C'est le diable qui est en train de régner. Le monde ici a été donné au diable. Souvenez-vous, bien-aimés, Yesu tanga kenda ki ko gêné. Na fin à gêne nae. Qu'est-ce que Satan a lobai na etanga sisaki? Alobi soko ngumba melingai na kopesa yo mokilo po epesa melangai pe na kopesa yango à qui je veux. Bien-aimé, ce fils ya mokilo ndenge tozali boye, bomo ina bango lole kozala te.
Ozo comprendre. Donc, o ezali tangu na bango ba bala, o ezali tangu na bango ba régner, o ezali tangu na bango ba sepela. Mais nous attendons un royaume qui viendra. Biso toza kozela mboka ya sike ko ya, toza kozela bokonzi na Yesu nde ko sikola biso. Toko kite lelo to mi kokanisa na bango. Bango bazali ko sepela parce qu'ils n'ont pas connu la vérité. Et le maître de ce monde c'est le diable. Et ce qu'on nguma meli Satan, ya ko pesa yo bokonzi na mokili. Et puis lelo bien aimé to lo ba vérité. Évangile ya social ya prospérité. Et favoriser batu bakota na kati occultisme. Oyebi mutu tango za côté tango nyoso tu bénédiction aza kozwa yango te. Mais akeko kuta na nzela o ezali simple, akota na franc-maçonnerie, akota kati na Illuminati, akota kati na Rose Croix. Bien aimé, c'est facile. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont bazaki na ba foi authentique, ba foi na bango lele comme douter parce que évangile ya prospérité est détruit bango jusqu'à ce que bakende ko simba banzela mususu ya mabe. Donc cet évangile n'est pas biblique. Cet évangile n'est pas biblique avec le pasteur Papi Bonginda. Mais pasteur Papi ba diaspora bazolanda biso partout dans le monde, bazana posa bayeba lecture nini oyo yo pasteur Papi Bonginda ozosala na ba collègue nabino ba pasteur na kati ya ville ya Kinshasa, évangile nini eza présenté. Bien aimé, c'est malheureux. Makambo eza kosama na Kinshasa, bien aimé, c'est à pleurer. Ba église est comme ba magablo, ba église est comme ba entreprise familiale ya bato. Oza komona mobali asali abengi mwasi na ye, mwasi akoti, finalement bana ba ko hériter yango et comme société na bango bazwa kambongo. Bien aimé, c'est malheureux. Frère simple. Yesu aza na rien ou aza ko gagner na l'intérieur. Église o baza ko prêcher vérité le na Kinshasa eza muke. Bato oyo baza ko prêcher vérité na l'église wana babenga ka bango te. Okokuta na église wana pasteur yemo kaza mokonzi. Préciser pour na yo vérité eza social to royaume. Vérité ezali koloba que Jésus-Christ seul nous sauve. Et lecture nini yo pasteur Papi ozosala. Na l'église na biso makambo wana ezate. Leo na Kinshasa toutes les églises basent pour prêcher seulement sur la prospérité, sur les combats spirituels, ce qui n'a rien à voir avec le royaume des cieux. Alors que la Bible nous dit, surtout dans Matthieu 24, la Bible dit l'évangile du royaume, la bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde. Bien aimé, est-ce que tu as là des chrétiens au Bakindana l'église? Ils sont païens. Bazo ken d'église, bazo ko langwa masanga, bazo ken d'église, bazo ko sala impudicité, bazo ken d'église, bazo ko bomana. Mais si l'évangile ya sali ya royaume ezala qui prêcher, makambo inga ke sala maté. Et lorsque les pasteurs bazo ko te na l'église wana, ils n'ont pas besoin de toucher makambo eza na vie ya bato. Ils ont seulement besoin de te ya bango bomengo, ba te ya bango prospérité, bango basenga bango ba offrande. Ils ne touchent pas na ba vie ya bato wana. Bien aimé, na kalata biso to bongo la ki mutema. Lorsque on partait na ba campagne to bango ke na ba église, on prêchait sur les péchés. Sur la sorcellerie. Il y a dans l'église sur sorcellerie. Mais innovation, quand il faut tout le monde en clair. Tant on a peut-être ba jeep à gitoko ba chéri tigo ezala gite le rôle à l'élo. Tout à fait normal. Tant on a banaï ko kondimela ba pasteur bazote ana ma papa mais pasteur permettez pour continuer. L'élo Bible zo yebisabiso ke non. Nzambe o tozo sambela Yesu. Azanzambe o apambolaka mais comment batu bakoyeba ke non tozaba na le roi des rois soki tolati ba veste ya makasi te totamboli na mituka ya cherté parce que tozaba na le roi des rois po yo ozo combattre presque nyos. Bien aimé, la vie au toza na ngona sena moy Dieu peut nous rendre riches. Il y a des enfants de Dieu qui marchent dans la sainteté. Oh Nzambe aranda bango pe riche bazali. Ezana bana na Nzambe Nzamba komisi bango ba grand commerçant bazali. Mais yo zo boya yango pona. Non, toza ko boya yango te, toza ko bandeke ba komisi yango. Ozo bangsa bandeko bazolanda biso c'est comme si yo ozan évangile moko ya malédiction. Eli ko loba boye. Ah pasteur. Lipamboli wuta tank to yambi Yesu Masia ezali ya biso pe. Bible lobi tout ce que Dieu fait est parfait à son temps. Ce qui si qu'on a été bien aimé au rejoint yango. Mais ezali sango malamu te otoza ko memela batu. Sango malamu ezali ke lisumu na yo elimbisami po ete Yesu asi akufeli yo. Yango yo tika masumu na yo landa Yesu po ete yo bika. Yango nde évangile. Bongo lelo na église na biso minene wana kinezo te ya mate message wana. Te ezate. Bon ezalate ba plein ozo sala mandenge ni. Mais parce que la Bible dit na dernier état batu ba ko sepela koyoka mate eza ko sepelisa bango. Bien aimé, ce ko keye esika baza côté ya vérité okomona batu te parce que Bible lobi le chemin qui mène à la mort.
ezali tellement vaste et puis bato ebele baza kokota la kati. Mais le chemin qui amène à la vie, frère, bato kuna bazalaka te. Tous les églises que tu vois, frère, tambola du 1er au 30. Ce que koyoka bate yo message de repentance. Repentance, c'est ça. Voilà pourquoi les gens viennent païens et ils rentrent païens. Non, pasteur. Surtout nga na yebi na période to komi nango ya fin de l'année, bana nzambe belé bazoluka elongi na nzambe. Comment ozolobake bato bazala ba païen, surtout que na Kinshasa le 31 décembre l'église est salaka plein et puis bana nzambe bazalaka reconnaissez pas ya nzambe na bango koya na enveloppe pas ya homme de Dieu pour ba traverser année ya sika. Mais comment ozolobake vérité zate? Bien aimé, nous avons un problème na pays na biso. Au moins pays na biso ba promet déjà année de social. Parce que pays za koloba social, conditions de vie à batuza mabe et ces gens-là parce qu'ils sont serviteurs du Satan. Ils ont profité de cette occasion pour continuer à faire espoir. Parce que les gens qui ont misala ezate. Et si vous avez qui mais après vous misala, baza kolanda la tromperie. Si vous sala un peu exercice oyeba, banda côté ya bango la prospérité. Nana zui prospérité yango. Banda baza côté ya bango l'abondance, nana zui abondance parce que la Bible dit Dieu ne répond pas aux pécheurs. Bien aimé bakoko banda côté ya prospérité du 1er au 30. Mais aussi longtemps que votre communion n'est plus conforme na Nzambe, prospérité bazote ya ono kozwa te. Nzambe alakela mabele oye moka pambola ki mabe na tango Adam. Dieu a préparé et si que Adam ko vivre dans condition de vie à malam. Mais lorsque Adam a rompu volontairement son union avec Dieu, Dieu a maudit la terre. C'est-à-dire pour Nzambe mosumuki akoyi ko coopérer na yete. Voilà pourquoi l'église on surtout dans comme on a besoin côté ya seulement la prospérité, besoin côté ya repentance, c'était bien aimé Nzamba za na katité. La part de Dieu n'est pas là. Pasteur Zala clair, bon ba plein oezo salama na fin de l'année nazo préciser bien pour c'est comme si bandeko bazolanda biso partout dans le monde. Na yebite pasteur nazo préciser c'est comme si ozo pesa image moko ya ba serviteur de Dieu na mboka na biso ya mabe pa ya bandeko bazolanda biso libanda. Pour ngai nazo féliciter initiative na bango surtout na ba fin de l'année nazo préciser pour na komona ke parole les autres tout en amité ma bato komona ba enveloppe goya pona ko sceller maloba ba déclaration ya mosali na nzambe kokota na ne ya sika pour que ba porte les sous fungwama mozomona te ke wana eza ba fruit vraiment o ezo lakisa ke évangile ya royaume eza prêché. Résultat nango chaque fin de l'année bana nzambe bazozala reconnaissez pas ya nzambe na enveloppe ya action de grâce ozomona te ke no eza élément moko ya makasi na mboka na biso ko talisa biso vraiment que multiplication ya ba église eza na avantage pour na biso ba congolais. Bien aimé, au temps où nous sommes au temps de la fin, ezali tango ya confusion, ezali tango oyo mutna mutakolakisa identité na ye. Permettez pasteur confusion comment pour makambo yozolo ba yebite ba fruit nango soki photo landa obisiko ke na côté ya yo na langage na yo pasteur ozalaki clair au condamné en général ba église ya mboka na biso yango na pesio élément moko o ezotalisa ke évangile lelo eza bien présenté comme na ba église ekosala ba plein et puis bana nzambe ba koya na ba enveloppe. Yango toza koloba, ça correspond na prophétie ya temps de la fin. C'est-à-dire mutuna temps o tozali azako s'identifier identité na eza komona na clairement. Toi na problème à résultat yo lobi e baninga ozo condamné ba résultat misala ya matia na bango ezomonana. Papa, batu bazala ebele eza malamu mingo tondisi batu. Mais est-ce que ça na liste ya bato yo ko pesa biso ba ko kende lola? Na kati église na oso ko za na batu ba 1000. Mais est-ce que ça si que ces 1000 personnes ba ko kende lola? Pour on za la si que ba ko kende lola. Ezo garantir moto na nzambe tango azote azomona ba retour à ba enveloppe ezoya. Mais bien aimé, bien aimé, ba fils ya royaume oyo, ba fils ya temps oyo tozali, ils ont la folie. Ba fils ya royaume oyo tozali na tango oyo, ils ont l'argent. Et pour ba faire valoir mbongo na bango, bien aimé, bakoya na yango, nga za ko tuna yo, bakoya la passer enveloppe action de grâce, mais pasteur na tuna ya ko memela nan. Parce que yepe ba pesi yebo mo ya koti na ane ya sika. Ye na tuna ya ko memela nan. Bien aimé na za ko yebisa yo volontairement. Et que batu batondi na église, cela ne justifie pas que Dieu est là. Kotonda ya batu kosala plein na kati na église, cela ne veut pas dire que nzambe aza wana. Okomona batu mususu bien aimé, baza ko kendo na mais oyebite ba cérémonie nini esalema bisika na pote batu ba kendaka. Enveloppe action de grâce bien aimé, on va apporter à qui?
À l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, pourquoi? Parce que c'est lui qui représente Jésus dans cet ensemble. Qu'est-ce que l'homme de Dieu a fait que pour mais il a intercédé, c'est lui le médiateur. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as posé un médiateur parce que la Bible dit entre Dieu et les hommes, il y a un seul médiateur, c'est Jésus. C'est lui qui intercède pour nous. Bien aimé, c'est les mensonges. Tant que c'est moi qui vous garde, qui intercède pour nous. Bien aimé, c'est les mensonges. C'est Christ qui intercède pour nous parce que la Bible dit il est assis à la droite du Père, intercédant jour et nuit pour nous. Nous n'avons plus besoin que nous intercéder pour nous. Voilà pourquoi on est sorti pour rien. Voilà pourquoi on a mbongo baza ko pesa ba passer baza ko kota nango na ba hotel. Mbongo baza ko pesa ba passer baza ko linga nango basi ya bat na kata ba église. Mbongo baza ko pesa ba passer basi na bango ba komi de luxe. Alors que nous devons s'appauvrir. C'est pas correct. Pasteur, peut-être les Arabes TV ont dénoncé la fin de l'année où il y aura enveloppe action de grâce. Bien aimé, nous ne sommes pas des serviteurs établis par des hommes. Nous sommes des serviteurs établis par Dieu. Biso toza lokola ba Élisée. Oyebi mukolomoko Élisée tangu Naman ayaki ko se fait purifier. Géasi alandi akende kozwa mbongo epa Naman. Mais Élisée Lobakini, est-ce que c'est pour nous le temps que tu sois mbongo wana? Bien aimé, nous ne sommes pas des serviteurs faits pour de l'argent. Biso to la tina ba pesa biso enveloppe action de grâce. Tout est à Kassango Malamu gratuitement et notre Dieu pourvoit nos besoins. Pauvre pasteur. Mais ce que tu as dans la Bible, tu verras aucun apôtre qui est mort riche. Pasteur, est-ce que vous avez mort riche? Innovation la Bible dit c'est lui qui aime le monde et l'ennemi de Dieu. Et ça c'est un effort à la connecter, au comprendre, aux oiser pour t'amener na mutu bien. C'est ainsi que nous avons la connexion ennemi bassin dans Nzambe mingi na dérapage. Connexion ennemi bassin dans Nzambe kat na magie. Connexion ennemi bassin dans Nzambe kat na. Quel magie ba résultat yango yo ba plein ba na Nzambe bazoza la toucher bazo kweya kana ba croisade ba campagne bazo yaka na ba enveloppe na ba. Il faut adorer le diable. Tozo mona te que yozo condamné mais toza na posa ya résultat. Oh tozo mona na misu ya ngwana. Bien aimé, résultat final et koyeba na soki mutakufi. Na tango mutakufi siko po azwa nzelo ya kokende kovanda na éternité nda koyeba ke asalela ki Nzambe ya solo to asalela ki Nzambe ya lokuta. Oh toza komona bien aimé, c'est éphémère, ça n'a rien à voir. Mais la vie spirituelle réelle, bien aimé, c'est soit l'enlèvement, soit après la mort. Voilà pourquoi oza komona ebele ya batu soki akufi. Bien aimé, bon moina ke zéro. Asale ki musala ya pamba na sena moyi. Mais mutu mususu yo ko mona ye na sena moyi yo pauvre. Anyo kwami, il a gardé sa sainteté avec Dieu. Mais tant ko kufa ko za lokola pauvre Lazare. Anyo ko manega na se apandi mi évangile ya roi. Mais oui, même les apôtres ont souffert. Tongito bateke batu ba nyo kwama. Mais bien aimé ceux qui Nzambe na pesité, on accepte que tu souffrir avec le Seigneur. Qui est au côté la banzela ya mabe mabe. C'est évangile en royaume mais ça à faire. Bien aimé, l'évangile du royaume nous bénit plus que la richesse de ce monde. L'évangile du royaume nous bénit plus que les voitures. L'évangile du royaume, bien aimé, ce qu'aucun église, au côté de la prospérité, bima kuna nzamba zate. Il que c'est la mort. Nzamba za kunate. Mais ce qu'aucun église, au côté de la parler si la répentance, bien aimé, demeurer. Parce que lorsque l'homme intérieur sera réconcilié avec Dieu, à ce temps-là, toutes sortes de bénédictions que Dieu a promis sera sur toi. Bien aimé, nous sommes plus que bénis que les païens. Nous sommes plus que bénis. Notre bénédiction est invisible. Notre bénédiction est puissante. Notre bénédiction, personne ne peut nous arracher. Mais ce qui est bien aimé, au Pambolami, par rapport à la voiture, pour être yo Simbikisi, pour être yo au Salibanine, bien aimé, ce qu'on koufi le ezali nil. Mais nous, tu crois qu'on a béni na sena moi, et lorsque nous allons mourir ou bien être enlevés, bien aimé, tu comprends, on est sous repos, au Christ à la Kibiso, tu rejoins yango. Siko yo pona ndeko azolanda biso alobi ke pasteur Papi bongi na makambo lobi c'est bien, mais naza na posa oyebisa bango clairement na tango o tozali esengeli to landa évangile nini ya royaume to ya social ozala clair parce que oboyi enveloppe oboyi ngan otroublanga moi muke pasteur, donc c'est comme si évangile ango ya royaume o yozolobela eza moi compliqué. Bien aimé, évangile du royaume net na lobaki ne ebandi. Ozoboya ba enveloppe, ozoboya presque nyonso pasteur. L'évangile du royaume. Yoka kande muto za la vérité na mboko yo. L'évangile du royaume bien aimé
eza évangile où eza préparer les deux hommes intérieurs. Parce que je dis que l'homme a trois dimensions. L'homme a le corps, il a l'âme, il a l'esprit. Mais c'est les deux corps, les deux personnes intérieures. Nde baza na problème nan Nzambe. Évangile du royaume prépare l'homme à la rencontre du Seigneur. Bien aimé, Jésus revient bientôt. L'évangile du royaume nous prépare les chemins. L'évangile du royaume nous prépare notre relation avec Dieu. Lorsque le Christ viendra, frère, il ne viendra pas chercher les gens riches. Il viendra chercher bateau mitema na bango ezali petwa. L'évangile du royaume nous aide à rapprocher de Dieu. Vous savez le problème c'est quoi? Na ebandeli ya mokili. Adam n'avait pas un problème social. Avant que Adam a que la manzamba sa qui situation de vie na évangile yo memeli ba ndeko eza compliqué. Lorsque Adam a rompu sa relation avec Dieu, Dieu a maudit les conditions de vie qu'il a préparées pour Adam. Zamba a maudit ça que la terre. L'évangile du royaume bien-aimé et pe sakabiso boyebi pour na koyeba ke mokolo moko Yesu na biso akozonga. L'évangile du royaume nous prépare la place. Pembeni ya trône na Nzambe. Mais l'évangile du social bien-aimé, souka na yango ekozala wapi. La Bible dit qu'à certain à un homme après avoir gagné toutes les choses de ce monde, mais s'il perdra son âme. Est-ce que bato baza ko kena l'église on baza ko te bango recevoir? Baza si que servir na bango après la mort ezali assuré. Bien-aimé, c'est difficile. Qu'à certain à un homme de gagner toutes les choses de ce monde. Alors ce qu'on perd de bon moyens. Mais l'évangile du royaume nous rassure la vie même après la mort. L'évangile du royaume nous donne la position auprès du Père. Donc si tu vas à côté à l'évangile à avoir, bien aimé, en quelque sorte tu vas à distraire dans Zambie pour rien. Permettez, il y a un grand serviteur de Dieu à Outaï côté à Kalamingité à l'objet que Jésus-Christ n'est pas le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Point de vue dans une pasteur avant de chiter. Mais c'est un occultiste. Est-ce que vous bien nan? C'est l'enfer. Vous bien nan mutuango zolo ba c'est un occultiste pas célèbre dans le monde. Na ebiete yo ebisangaye. Na bombi kombo nae. Bien aimé, ce qui mutua ebisi bino que Jésus-Christ n'est pas le seul chemin et la vie. Aza occultiste. Il faut se séparer de lui. Oui, pourquoi on attend ngombo na été? Pour Aza américain. Ce Azalaki congolais, le rôle à banane union soyo. Ndele to poati. Bien aimé, qu'il soit congolais, qu'il soit américain ou autre. Influence devant américain. Qu'il soit congolais, américain ou autre. Jésus nous a donné tous la même position. Il n'y a plus grec, ni américain, ni australien, nous tous. Nous occupons la même position devant Dieu. La connaissance que j'ai, Moutou à côté la vérité, vous avez la même connaissance que Ngaï Atazanambo Kamoussous. Moutou Sokatei que Jésus-Christ n'est pas le seul chemin. Bien aimé, c'est un occultiste. C'est un occultiste, c'est un agent du diable. Et il ne faut pas le suivre. Azokanga bastade ya minene aux États-Unis. Bon, wa to lo belango. Bien aimé, ba musicien na biso ba we ranson ba bien piano. Si bazako kanga bastade. Hein? Bazako sala ba plein. Ba edingwe bazo bunda ba catch na bango si bazo sala ba plein. Même ba kimbangise bazo sala ba plein. Donc atamati ya renaissance si bazo sala pe ba plein. Plein ngo ba teke Yesu azawana. Po ba ndimia aseka bazo cha bango poa peut-être. Mais oui, c'est tout à fait normal parce que les enjeux du diable veulent c'est ça. Alors, biso lelo bien aimé. Pour oyeba ke bato baza katina solo. Olingo umela na église ano oyeba ke ah bon ezali. Il faut oyoka l'évangile du pardon et de la repentance du péché. Soko yoki yango yeba ke nzamba azali. Soko yoki yango te nzamba azate. Soki oyoki évangile ya palanganza c'est que Yesu azate évangile o ezolakisa ke Yesu azali ezali évangile ya royaume. Pasteur Tozo chite malamoko na émission na biso ya lelo vérité ou réalité dans l'église oyo vraiment sujet wapi tolobeli évangile du social ou du royaume. Pasteur Papi Bonginda message nini ozana yango parce que opupuli bango trop avec amour pona ba collègue na yo pasteur parce que na ebandeli olobaki ke yo pe autrefois oteaka évangile wana ya social. Naza kobenga basali na Nzambe nyonso tu na responsabilité parce que prêcher ezali eloko moko oyo eza na fardeau mingi. Tu es en train de préparer les âmes
pour le royaume des cieux. Passer surtout oyo baza ko comprendre même pas que Yesu akoya bientôt, bien aimé c'est malheureux. Naza ko benga ba passer surtout lelo bazwa responsabilité wana. Bate ya batu le royaume parce que en commençant par Jean-Baptiste, tina baye kolina suka, aucun n'a prêché l'évangile à prospérité. Bango surtout bate yaki. Alors, Bible za ko baba Jacques za ko bisabiso abi, c'est que nous avons vu et entendu. Nous voulons annoncer afin que vous aussi vous soyez comme nous. Bien aimé, l'évangile que nous prêchons, ça ne vient pas de nous. Ça vient de loin des apôtres. Les apôtres vont communiquer. Et les apôtres, bien aimé, ils n'ont pas prêché la prospérité. Voilà pourquoi apôtre Paul a dit à Galate. Apôtre Paul a dit, je m'étonne que vous passez à un autre évangile. Boutique évangile, il y a grâce. Boutique évangile, il y a salut. Mais vous passez à un autre évangile. Bien aimé, c'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux, bien aimé. Ils sont conscients et que bazako sala du commerce dans l'église. Ils sont conscients et que bazako sala affaire na bango familiale na l'église. Nga nazako rêver ko benga bango na repentance, nazako benga bango bazonga na nzela, bate ya évangile ya pardon pe ya repentance batu babongo la mitema. Votre ancien collègue autrefois beauté Aranae évangile social pasteur Papi Bonginda après avoir kozala éclairé azongi na évangile azonga j'allais dire na évangile ya royaume a bengibino na repentance. Pasteur bandeko mususu balandi yo po mission o même ba païen belé baza ko se retrouver pour eza vérité ou réalité dans l'église. Oya koloba malgré olobi na yo mengana boyi naza na ngaka fan club 100% benele ya pasteur na biso. Olobani na ba genre ba catégorie ya ba chrétien wana. Bien aimé, oza c'est le responsable à vie na yo. La Bible dit il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. La Bible dit Christ revient bientôt, il a avec lui la rémunération à refuta mutu selon ses œuvres. Bien aimé, mais moi je t'appelle pour être obika. Nga nazako benga yo pour être lobby okota na lola. Nazako benga yo pour être lobby simana kufa na yo. O lelate, o regretter. Bien-aimé, reviens au chemin de la vérité. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu seras guéri, tu seras sauvé. Bien-aimé, ce que tu as recevé, ou que tu as recevé, lorsque Dieu fait pleuvoir, il fait pleuvoir dans les jardins des bons comme mauvais. Le logo est pambola manayo, mais li pamboli wana eko garantir yo na l'autre côté. Li pamboli wana eko assurer l'autre côté na bomo inayo. Mais Jésus-Christ de Nazareth véritable, il veut que yo otika kindumba, alingi que yo otika kindok, alingi que yo otika muyib, alingi que yo otika mibale abatu, alingi que yo bimanzele a magie o so kotaki, alingi que yo bimanakata ba secte mystique o yo so kendaki o revenir na normal. C'est Jésus te donnera la vie. Je ne suis pas là pour condamner la bénédiction. La bénédiction est pour nous les enfants de Dieu. Mais l'évangile ne doit pas être centré sur ça. Naza koyebisa yo ke soko landi Yesu okopambola ma parce que Pierre a tuni Yesu to landi yo to kozwa nini ayebisi abi na siècle présent bokozwa bandako bokozwa babota bokozwa bandeko mais eloko moko batu babosanaka Yesu abaki bokozwa pe ba tribulation. Lorsque tu es en train de passer des moments difficiles, bien aimé, kolobate ke nzamba za na yo te. Non, nzamba za na yo parce que tribulation ezape moko ya promesse. Mais dans les jours à venir, nous aurons la vie éternelle. Naza koyebisa yo ndeko na ngai, kolanda te po kuno moni batu batondi. Kolanda te kuna parce que za koyoka o batu bazwi mbongo, batu bazwi libala parce que touti koyoka ngo dernièrement, passer moka yoko te en église moko songolo, asali prière ayebisi batu bofungola basaki bokomona bambongo. Et pas ya espérance mbakadi. Voilà, batu bafungoli basaki. Yaza congolais yango totangi kombo. Ba moni ba dollar c'est la sorcellerie, c'est de magie. Nalobi yango noir cibla ezali magie. Ça n'a miracle et salami na église ya pasteur espérance mbakadi yo boyango. Yesu tango bayaki kosenga mbonga futa empo. Mais na Bible pe malgré tozo chité na kati ya munoko mbisi mbongo ebimaki ezalaki miracle ya lelo yo boyango ndenge. Munoko mbisi c'est prophétique. Pierre était pécheur. Pourquoi Nzamba Yesu atindaki kaka Pierre atindaki Jean te? Parce que Pierre était pécheur. Pour Pierre ayebi kokanga mbisi pe koteka mbisi. Donc Pierre akendaki kaka mbisi wana teki mbisi wana. Mais tango mbongo wana ebimi na poisa bwena sac na yo. Est-ce que banque ya mboka wana ezui numéro ya mbongo wana pour contrôler yango? Donc pasteur wa bimisi mbongo wana komi contrefacteur. A komi contrefacteur. Est-ce que c'est de la magie?
Et banité soki dollar to franc congolais to rolande la dossier na ye. Eza contrefacteur. Merci pasteur. En tout cas, bandeko ya vérité ou réalité, que Dieu vous bénisse. Tozalaki na esengo parce que invité na biso ezalaki pasteur Papi Bonginda. Azui risque ya koleka na vérité ou réalité. Tokoyeba na mikolo boya soki akokima to akozonga lisusu. Merci pasteur, que Dieu vous bénisse. Bana nzambe nyonso na Brésil, na Canada, j'allais dire partout dans le monde. Nzambe apambola bino na kozwa risque ta kolobaka nzambe amona yo mpo nzambe atikala jamais kozala aveugle conformément ya oyo pasteur Papi auti koloba moto na moto azwa décision oyo amoni ya malamu na bomoi na ye. Besoin beaucoup plus ezali vraiment ya soutien na bino na ba prière. Que Dieu vous bénisse.